Bon appétit la Chine. Côte de porc, pâte, maki. Côte de porc, na lingala maki, mais omelette. Omelette na pâte na côte de porc, na ketchup. Moi persil na kati wana. Bon appétit na bino, à tout à l'heure na émission. Bye. C'est beau leur mairie, hein. Il y a ces amouki, hein. Ah, il y a Mounene Maison dans le coin. Franchement, c'est. Tu vois, et puis, bah, ça là, espèce to balani, tu vois? Tu vois pas, chérie? C'est trop beau. Allô la Chine, allô, moi visite, hein. Moi visite, moi visite, moi visiter, moi visite. C'est ça l'église, l'église. C'est un monument maintenant. C'est ça qui est église, mais ça c'est église, c'est comme un monument. Comment on y est, hein? Pour dans l'église. C'est comme un monument. Moi visiter ça là bien. Nous il faut changer l'environnement. Et à te kana ndako na ndako. Moto il faut changer moi environnement et ça là moi bien. On a que vider cerveau ba benga ngo. Vider cerveau ba lo bakani décomplexer. Faut décomplexer parce que hey, la baronne nde makambo. Oeza ba via la baronne bomoni oeza ba monument esika ba. Kari mokonzi avanda ka bomoni hein. Esika la baronne avanda ka ba biloko ndenge wana. Ba monument pembeni na ye ba mai pembeni na ye botala. Ba monument côté ya la baronne. Omoni ba bisika la baronne avanda oeza ba commencement ndenge bandaki. Ndenge babandaki kotimola na olakisa bino hein. Omona ndenge babandaki kotimola tala commencement nango eza ntango batravaux ezalaka. Omona hein? Batravaux ndenge ebandaka. Monument ezali ebotala moto eza baminde eza na kati hein. Naolakisa bino ba image na ngambo wana botala na ngambo wana ba banque oyo eza vie ya la baronne oyo eza vie ya Karine Mokonzi ndenge ebandaka botala histoire yango oyo ebandaka boye hein. Bomoni histoire yango na olakisa bino la Chine toza na émission kobota ndenge ekoma sikoyo. Bomoni ndenge ekoma. Bomoni moto il faut changer environnement kana ndako yango boyokela Karine Mokonzi bazua Karine achangeaka. Karine alingaka via ya luxe
naza masque na munoko désolé parce que eza obligatoire même oza na balabala il faut lata masque. Voilà hein? Voilà la Chine. Ma promenade kitoko kuna pe eza parke munene oyo eza vie ya Karine Mokonzi. Botikali ka yolela botikali ka yolela Karine azopasola vie na ye, azoprepare vie na ye.